Mena tuni yo papa. Avion wana bomatela ki avion wapi? Alogi bazali lisusu te. Bazali suste. Bake wapi? Nga na yebi te accident to salaki. Let's go. Yesu akakate Yesu haleluya amen nalapi seleka haleluya amen naina kosale la Yesu nangai na kosale la Yesu nangai est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, amen. Bandi, mina Yesu, Alléluia, amen. Sabadino, tokumisa, Yesu masiya nangai. Alléluia, amen. Azana bomo, Yesu azana bomo. Alléluia, Shamazana bomo. Azana bomo, yeba. Coronavirus, infelice se chava. Coronavirus, infelice se chava. Coronavirus, infelice se chava. Oh, mela ndoki. Ozana bana boni. Ozana bana boni. Combien? Tu l'as gagné. 0,81. Nani? 7 à 8 Yé mon a confirmé que à quoi il avait à sali crash. Yé à quoi il biso? Pere. Okoti andenini. Accident ni loba makasi deni. Accident ni loba makasi. Avion. Obandai ko kende wapi? Na lisala? Osiko okomi andeni nini? Batuni okomi andeni nini? Accident papa. Moto komi singawa nalogi na mobulu wana na ndenge accident salamaki na yebi lisusu te na ndenge na koyaki
na ndenge nazali na ndenge namoni bino bato nakamwaki nga nzambe abikisi ngai makambo nalobi na bato yango wana. Mena tuni yo papa, avion wana bomatelaki avion wapi? Na Kisasa. Na aeroport nini na Kishasa? Aeroport na biso komo nango nini? Sava, olobi oyebi yango te. Bomataki avion na banani? Mataki na baninga na nga te. Bazali lisusu te. Loba alobi bazali lisusu te. Bazali lisusu te? Bake wapi? Nga nayebi te accident tosalaki ezalaki grave. Ezalaki grave papa. Ndenge nabiki nayebi te. Eza kaka nzambe moto abikisi ngai. Oyoki nzambe abikisi ngai. Baninga mingi bazali lisusu te. Ndenge lobi nzambe abikisi yo. Avion awa, place ekwei. Bato mosusu ayebi te me yo moko nde omoni yango. Komona yango siki namonaki yango ya bogiste papa. Obiko nabiki. Eza kaka pema te. Pema moto ebikisi ngai. Eske nayebi na esika wana? Nayebi lisusu te papa. Eza kaka pema. Ezaki pema momataki bozalaki na nani te. Intelligence lisusu te na mutu. Intelligence ezali. Eske bazali lisusu te. Chef na bino kuna kombo na ezalaki nani? André papa. André. Bozalaki na moto azali kotambwisa yango kombo na ezalaki nani? Avion. Biso toyebaka bato ya avion. Avion biso tosalaka mosala mosusu. Bango mpe mosala na bango mosusu. Avion olinga kutu ayebisa yo kombo na ye. Epe na eza wapi? Ngai naza na Barumbu papa. Naza na Kitari numéro 6. Obi oza wapi ne pe na yo? Naza na Barumbu. Commune nanga Barumbu. Balabala Kitari. Kitari, numéro combien? 6. Oza bana boni? Misato papa. Misato. Kombo ya mwasi na kombo na nani? Ariette. Mais comment est-ce que okendaki olobiki au voyager? Okendaki na mikanda te? Ntango accident salami. Ezali lisusu. Bato bazwaki mikanda kotala bakombo na biso. Bazombiseli biso te. Mikanda ezalaki na posi papa. Badi mikanda tolakisi bango bamikanda na biso. Bazombisi te. Na mission na bino bokenda lisala bozali kokende kosala nini lisala ava bokoya na avion? Ngai nasalaka kaka courant papa. Bozali kokende kosala courant na nani kuna? Be bokende koboma bato? Tobomaka bato te papa. Olobaki obimaki na ndako na yo na RN. Papa, loba ndenge oyebisi. Normalement, tobimaka kaka na Congo. Na ba RN. Normalement 6h30. Parce que tobandaka musala toujours 7h. Na 7h. Mais le nom na moni okweya wana butu. Comment olobiki okindaka musala 6h mais okweya wana butu? Ezaki pona ni 30. Papa. Okoya wana 4h30. Obimaki na RN ni pamba kaka. Tala kaka ndenge nazali kolia te nini te tango mosusu nzoto za malamu. Question na tuni oboye na ebisio olobiki okendaka musala 6h mais okweya lelo na butu bolobi bosali accident na butu. Comment bosali accident na butu? Bozali okende wapi na butu wana?
bongo babengaka biso pamba natuni lelo bomataki avion na air nini question eza boye ozopose nga question na pose question boye bomataki olobi nazali normal te papa parce que nasali accident na bio tala na accident nasali papa est-ce que makanisi na nga mpenza ezali ya bomoto ya malamu ndeko loba ozalaki na bomoto te ere wana Kadogo oh ndoki munene tata o Sala mwana boy. Mukolo mama na salaka. Mwana bana Israeli bazoleka. Egyptien na sima. Ngana salaka na katikati kote shosho. Ba Egyptien bazolaka biso. Batikali to. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? O simba. Na olia ba kiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la poété bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareta. Vous avez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans bongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Qui dit sérieux. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel.
C'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle les akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous acceptez Rabiso na banda kunabino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bo sunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Donc les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news au fait que les Nazaréens News ndenge ba combien wana au cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc au s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolingo nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au tali yo attaque au tali donc tozo suka kana ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au landie mission ka au landa oyo attaque oyo landi ya muke oyo donc cliquez lien où ezana sewana après titrage kazo elandaka wana donc soko moni titrage na sewana au mona lien alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage ezawana parce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Production vous présente la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavoubou, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Let's go.
Jésus. Merci Jésus.